des nuances. Donc, il y a des nuances. Wana sikoyo na kachote wana na côté à religieux. Pour kokimela kuna testozo masiko na monde na bino. Beta pena loko oyo ya monde na bino oyo yembaka bato bala na biso ba me rappeler ko yoka ba juger protocole baté mais ça vivra na preuve à l'appui. Donc là on le bas au solo selon interprétation. Interprétation. Talandenge boli mwe booking up mikuwa ya tedi rafengindu ndeko talandenge love bamisinga isoba wapi mwaye yadile koche folia boli mwe kangingai na nzoto ekotina makile tingabina motema simba moni yokanenge kobetai kotika te ukuya komema ngambo ya pamba kotika te talele kotika te ukuya kokumba ngambo bolingo kotika te taladashe anisepetu. Donc vous avez dans la sabina. Mais bato bolanda kali to boy belé. Non, on na Congo o ngana yebi. Na Congo mission o ngana yebi qui a défendre caché à Carlito. Ils a Just Dena. Et si vous avez un PC Bambote, donc Just Dena na vient biso o le Carlito. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un bah c'est tout. Rafingindu à Boston et comme peut tourner biso Congo Promo. En tout cas biso de Kinzambete Mobutu avec Rafingindu. Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV ou aboya sel mokilina esia. Ouais balobi Rafingindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Ce qui est tous à Boston on a raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 c'est tout. Junior Kankonde na Congo Promo. Junior Kankonde na Congo Promo. Salamo sala na yo nzamba ponela yo Junior Kankonde na Congo Promo. Just Dena ayibaba chanson na nga. Donc les agitango mutape so banzembo obo pese mbongo na ye. Salut Africa, salut partout, salut Amérique, salut Boston. Quand je parle de Boston, je vois directement mon boss Rafingindu. Salut à vous tous qui êtes branchés sur les 3W Congo Promo TV 5 à mon boss. Un peu sinon à Motebele Place Boali. Comme toujours, nous sommes à nous qui nous avons toujours pour nous informer, car vous informer sur notre devoir. Nous Tamboli, Babi, Nairobi a tombé. Nairobi a informé, nous sommes sur les agents qui étaient les numéro 9 de la team Congo Promo. Les logements, sous le monde des abouillés, dans la carte Studio Africa Show, nulle part ailleurs que c'est 3W Congo Promo TV 5 qui est mon boss Rafingindu. Les logements, un jeune OYP, Azali promouvoir Christine Bisso et Kenny Liboso à Tambola pe parcours les amants moulaï mais Toyo Kaye n'a obété solo il a été une fois à Dubaï ma solo les amants moi il est en tout cas exclusivité à Waka dans l'émission Oyo Kanze Monaye pour Atababi banda à l'étranger par obété à l'interprétation les gens jeunes Oyo pour se prendre en charge à Biemba album na bango akoma rapé banzemo pour comment donc obété na moi le solo na belé pour ameka pe ko leka moi ba émission belé bato ba comprendre arrêter mais les londe to meka ko beta na le solo wana poto meka ko yoka to yoka et na bien en tout cas le meka ko bossa na te ba o ba ça cette émission que liboso na bossa na te depuis Kampala depuis Nairobi ya zap na partout pour tambola c'est grâce à na tambola to yeba pour en tout cas on peut sa moto na Andy Hélène maman na Bouboune maman na Jojo maman na Joséphine Ngumba voilà je vois directement mon ami Herman Ngumba place sur la personne Motebele sope na Dubaï sope na Thaïlande sope na Paris place sur la Motebele na robot santé depuis Kampala mon vieux Pito Lukaya là je vois aussi directement Patrick Chimanga, le porte-monnaie du chef. En tout cas, le temps est venu à représenter Bino, invité, on a balancé Bino, vous allez clip au Bogota, là, mon Kakapo, ma soleuse est belée. Je fais l'appel à mon invité du Piron, dissolvant des nuances Nzambe. Photopé Tapena, Aïb, c'est ceux qui Nzambe nae. Je fais l'appel à mon invité, Kota Photopé Tapena, Teke, mon entier, Bayo, Rafungi, Noye, Bayo, qui est dissolvant des nuances. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vraiment bonjour.
Et en tout cas, nous sommes ravis de l'heure où il y a une émission Africa Show. C'est présenté dans le bateau qui est dissolvant. Ok. Bonjour, bonsoir, selon l'émission, c'est moi bien dissolvant de nuances. Donc, nous avons dit Nzambe. Pour un Nzambe. Et bien, l'émission, pourquoi Nzambe, mais ça sera temps pour découvrir pourquoi Nzambe. Donc, boulot na ngande et ça la va comprendre pourquoi Nzambe. Donc, et le Nzambe, na Kinzambe na yo tokutani awa na Nairobi. Ubanda musique en wapi pour le lomi ben Nzambe. Nzambe, il y a église nini, il y a l'église, tout Nzambe il y a musique, tout Nzambe il y a nini, Pevalongo. Donc, les arabes boulot ndemte ça avec lelo dissolva bien na Nzambe quoi pour batebele bazara ba ange banani ba Jésus. Non, non, quand je parle de Jésus, pour eux, c'est que Jésus va aller, ange peut bazali. Donc, tant on va déjà Jésus de Nazareth, non, moi je parle de Jésus. N'habitez Jésus au roi, mais je parle de Jésus à musique. Yo Nzambe à musique. C'est quand toi tu es Nzambe, c'est que Yesu bazali, là ba ange le peut bazali. Oui. Bazali, mais du sofa des nuances et belé va découvrir pourquoi des nuances. Donc, belé, n'a dit que belé va mettre tout dans la minute pourquoi le baboy. Mais va découvrir du solvant et le raison à 4 quoi. En tout cas, du solvant, bêta ce solo solo du solvant. Du solvant bêta musique wapi pour le tout couta na Nairobi. Tout me rappelle au son de tout soit bois. Bêta abanda kaya ne wapi. Donc, carrière dans les arts vraiment, on a eu trop na bandi musique en 1995, donc le tour en 2016. Donc, on a tamboli trop, donc on a bossé vraiment trop. On a tamboli trop, donc ils ont rendu les gens qui ont visibilité. Il y a battu des sauvages des nuances dans le groupe Mauboy. Il y a un groupe Moussou ou Bimisa Baya Moussou Mikolo. Donc, on a vraiment tenté, il y a Obima, l'orchestre est mort au mais l'orchestre est bien dans les cas comme Michel Randez à Rafo par pour les donc on a tambola. Est-ce que nous avons ça pour être dans le groupe où on a aussi la Obima tenir au lobby? Là on a dit que Nzambe ndaye bakalobi mutu eza ki tant sous mutu mususu esenga raté aye banela na pese exemple ya na pese mbote place azali ebolote à travailler à ma casse quoi à Doha Congo mais bah il pas Doha Congo t'es arrivé dans la maison mais donc comprends et ça qui tombe sous na rolo ba musicien sous roi nani vient à biso oaze quoi à beta na orchestre mort boité mais à travers na ba musicien comme ça pese bon banzembo donc et c'est nga raté gabi matom sous ndenge ça travailler na papa ou mbabi na musicien papa ou comprends ndé abima na nzela na iba vient à biso ba karma pas abima chez mututé abima na ndengene moko donc ezateka dissolvant esengaki abima na orchestre il y avait moko boy to leader moko ya mwana quoi ce que c'est le lot et bila ya dissolvant ezandenge nini depuis banda musique na itili lo donc na kolo ba pensa que so na vie positive vraiment makosi parce que ebele ba olanda émission yo ba yebinga te quoi mais ça ba o ba yebinga na ba o ba yebinga te so na vie bila na ngeza positive vraiment aussi pour la minute yo na olingande na sala tout bato ba yebanga ba comprendre dissolvant pourquoi des nuances donc ça pour insister vraiment même na Congo pourquoi des nuances quand tu dis que comment quand tu dis que makamona yo morono aux anon aussi na la noté c'est que toi tu ne passes de toi-même comment le bilan na yo moko za si na noté non na biboy moni batebele baleka na télé pour nous lobara balokuta nga lo basse qui est vrai donc na minute yo bilan na ngai donc na minute yo eza positivité po eloko na oluka na na zwa mote donc eloko na olinga na pesa bato o ba dissolvant na bato ba olanda émission o ba sentir que naza des nuances nani o nazali. Donc moni na musique congolaise tozozanga ba toto perdre ba grand ba ko ba bimana habité que baza faible mais non mais
ba obake baza makasi trop par rapport à ba oba obima. Donc ils ont ba misusu oyo le roi ba dit des nuances non monde découvrir bangoté. Baza tom susu makasi le roi ba oba kendaki par rapport à ba oba batu ba yebi wana. Donc ils a que donc na négliger ba oba bimité. Maintenant le ba ce qui est vrai. Au monique sauf que tali ba chanteur le roi ba Kester mené ya baza sauter. So tangi ba leader ba bimalelo lelo oyo. Moto moko o comparer était na niveau chana Kester ou bien na Pepe Kale comprendre lelo na lobela. Donc ba chanteur ba Pepe Kale. So tali ils ont leader moko te na minito. A yemba le roi Pepe Kale yemba, le roi Kester yemba. Azan orchestre na ye. Temerano Jésus de Nias a bêta à Peblomo ya Pepe Kale. Invite ce jour à chance à Oyokaye. Tant Yobi qui va tourner batte. Ozo ignorer bateau basa qui est musique comme les qui est libre soutenir. Wana nani na obi nani? Non non tu n'as pas question. Kasina olobi kombo mo boy ah yo na na lobi ils ont artiste au ils ont comme au pour promouvoir peu quitter ceux qui libre se faire rigoler. Ameka pe OK banzela ya Pepe Kale banzela pena ya ba mikolo oyo lobi wana. Yene muto zo ntsa biso mai wana. Tant obi qui mo azate les amants grave na côté non de mo lobi là. Te omoni problème za boy. Kilo wana donc na boy makambo na kota ku makambo ya mutu wana lobité na okina loba na expliquer bato ce qui est vrai na musique congolaise lo ezozanga lelo que ba leader mo boy so tali moto tangi kombwana boulot na ya bandaki na ngota ma bandela ki na kwa zana mo donc ekita comprendre mais so tali ba vina biso ba Pepe Kale donc disque au boulot mati disque wana boulot mati donc bazao mata mais so tali ba mission lelo tam so disque ka moko sali succès on est ce tikaliana a remis au foot. Génération oyo baya ba oya na bango mais ba bossa na ndé identité. Musique congolaise un leader faut yemba nanu, faut yo mona nos attaquants. À part non ba mission na comprendre. Ba mission baza lelo ba ozangelo ko wana donc okumbela mo boy. Et ça tika tom susu au moins na pese exemple roi vient na biso Franco. Franco ibana makasi. Est-ce que vive Franco Pina Boyimba Beti Maboko grand chanteur? Non. Comprendre? Maïbane Makasi po Azagi na Maïe les mots boya au pistonné ba misien. Comprendre? Yo monika le roi yo Batom sous Bakumisara. Nani yonde mwana pétrole yonde nani vegaou bablo wana au monika yonde non. Faut y ba moni force à la mission aux ana ba tom sous ana mission mo bazana za makasi fort. Et toi na epi ko aider ya yo et qui sous likolo makasi mais au monde tant sous leader mo ba yembela yonde mwana pétrole yonde sogi moteki muniki fufu do bablo marque wana moniki yende donc akomo ko fina bato et pourtant ba pion na zo fina ba très nécessaire na bi oribe orchestre quartier latin et comme Real de Madrid pourquoi Verambo azalaki na ba artiste o lelo ba sa fierté en bon na biso les Arabes Congo d'Afrique. Les Tinani, où il y a eu que le monde a cassé la tête, on s'est fait fierté à casser la tête à Congo. Non, c'est fallu pour pas non. Où on est à moins au bon matin. Donc, les missions où il y a défendre RDC, les bandes dans la minute, ils ont fallu pour pas. En tout cas, vraiment merci. Tu es moi, Moussika, avec mon invité. Tu me rappelles que Zonga, tu es venu à l'isolo et ce qui concerne Yemoko. Bete bateau barala na biso sur les 3W comme pour motiver 5 à mon boss sera fungé depuis Boston ba site na bango lali pour ba kokate avec Congo pour moi c'est la puissance partout au Rwanda tout pour informer bino bete ce que biso les solo ya des nuances dissolvant ou beta wapi ozo volende nini pour bateau barala na biso ba yeba pena yo donc dissolvant des nuances na minute yo on travaille dans la vie ça donc vieux azo façonner na bandenge moko boye donc vieux azo pesa petit na balingi na bandenge moko boye que monde entier le na vanda devant yo Jean Maraja avec le na Rafu Ngendo na solo complet na bavana vandi boye na studio Africa Show donc vieux wana mtapesi nga opportunité o lelo na vandi boye donc bambo testika zali quoi donc na zana vina ngalisa ça mais à part ça na betara
disque na ngai eloko na yebi eza kati na nga yango ezalaki kati ya bave na biso bapepe kale ve na nga Carlito ata chanson na ye monde quoi na ye biso nsusu toaka bamisien donc toperda bachanteur lokola badebaba omona ntan naotala sikoyo babiloko bato bakendakenda wana naotala baoyo babimi baza lelo naomonake moi tinde baolobaki banigérien bakomi likolo par rapport à nini baoyo baza sikoyo bafaible bamakasi te baoyo bazalaka wana bamatiya musique congolaise bazalaka trop fort comprendre baoyo baza lelo baza mpena makasi te yango wana omonake musique na biso lelo eya na rumba moko te. En tout cas, ma carte quand on continue les solo émission, tu remarques que dans East Africa, les bandes venaient à Congo d'interprétation à moins mingi. Déjà peut arriver que vous pouvez une interprétation. Oui, interprétation. Premièrement, école ça artiste. École ça artiste. Tant sous je joue boy à mon niveau mon très élevé la musique naïe, soit travailler naïe, ou travailler ou se concentrer pour atteindre le niveau naïe. Dans l'interprétation, donc interprétation et d'accord artiste ma casse. Netingaï premièrement naïe big interprétation de si les loyo so baotanga ton sous chanteur mo boye parmi bamboko nyoso nazalaka partout donc so baotanga les deux premiers nazalaka les lokwana. Na ba oba sala ba interprétation. Na ba oba non à part une interprétation nga naza na Kenya so tanga chanteur na Kenya ba tanga nani. Non tu n'as évité. Oui ba oba yebi na ba oba éviter ba comprendre jeu ezolo na loba que interprétation école sera musicien so ça concentrer so se concentrer donc on travailler bien donc interprétation école sera artiste donc au moni bato mingi banégligaka interprétation eza un jeune moko boye otanga ekomboni dernièrement abetaka so concert mo soki lipapa so lipanda so lipanda otanga ekomboni nabosani nde kombo nabosani kombo mwa bible otanga ye wana otangi kombo sikoyo omoni ke abetaka bolanda concert wana nayebi te soki Africa show bazana ba vidéo oyo ya biso oyo ngana oyemba interprétation on peut monter oza ba interpréter ata ozwa voix moto wana te mais faut kota ki donc koti bina caché na ye ouais au sentir bina non moto azana na voix ya temps ya jo wana te mais akoti ki ye ayembi penzi mwana ndenge bayemba yo zwi nzembo ba tout temps susu moni veji ben piano ndi ba tumsu lelo ba bosani ya mo ba travailler ne jibe piano zo ngo bien te n'habité maramsu na roba no loba ba ngejé no zo loba trop on comprend mais na expliquer ba réalité moni musique congolaise lelo kana aussi basé que tant ngana ngasko na lobi yango ke pourquoi musique congolaise ça na c'est par rapport ya ba artiste ko tout ça na bango lelo o lobi jaki awa na libanda so batangi ba musicien batanga payo Beaucoup yemela biso ata mwa extrêmement te interprétation avant to kota na bablo oyo yo poto me rappel ko yoka bato bala na biso sur le 3W comment pour mo ba yeba pe mai mutongolo ba mo to yoka yepe non to yoka no pe ba mai nya ba ndeni donc avant na bana koyemba liboso mon émission otinde to bandi to sili na to sisi to koti vraiment ta le monter remercier nzambe wa pesi biso pema ya kovanda boy donc avant na bando yemba ba musique na biso to yembaka fona komisa tankolo na ngani lo mo boy ya ba parmi ba veo yo ba sala ke dissolvant pe lelo a kinda ba nzela mo boy nga yembaka te tom susu ndenge idole na ngeza avec Carlito Pepe Kale Luciana nga za na travailler na ba fragment ba ko ba bi fragment ba yebi mo loko po to gabi na tako na sali na pasi na banga na ngai te atako na komi minyoko na banga na ngai te po Yesu atonda bolingo wana nini ngai na banga tala tinda ngai na lingaka kolo Yesu tala tinda ngai na landaka kolo Yesu oh Yesu apesi ngai bomoi apesi ngai esengo po Yesu atonda bolingo
aux adieux des nuances. Donc, il y a des Hollande, aux adieux des nuances. Wana sikoyo, na kachote wana na côté ya religieux. Pour kokimela kuna testozo masiko na monde na bino. Beta pena loko oyo ya monde na bino oyo yembaka bato bala na biso ba me rappeler koyoka ba juger protocole baté mais ça vivra na preuve à l'appui. Donc là on le bas au solo selon interprétation. C'est interprétation. Talandenge boli mwe bukinga mikuwa ya tedi rafengindu ndeko talandenge love bamisinga nsuba wapi mwaye yadile koche folia boli mwe kangingai na nzoto ekotina makile tingabina motema simba moni yokandenge kobeta kotika te ukuya komema ngambo ya pamba kotika te talele kotika te ukuya kokumba ngambo bolingo kotika te talada she anisepetu. Donc on vient dans la sabina. Mais bato bolanda kali to boy belé. Non, moni na Congo o ngana yebi. Na Congo mission o ngana yebi qui a défendre caché à Carlito. Ils a Just Dena. Et si vous avez un PC Bambote, donc Just Dena na vient à biso o le Carlito comme on est qui là ça. Là ça vient à biso là ça rara. Donc ça y est Just Dena et dissolva des nuances. Pour moni tala jeune wana excuse jeune on a au tanga kombo ou ya kombo bible wana. Ah ouais. Le roi Yonzambe PS. Donc soi-disant quoi. Au moni ce que vous comptez ma communauté pour intervenir moi et belé ou comptez ma communauté tout en appelant comme va faire rigoler aux azarana nyongo azarana nyongo les azarana katiote moni bango ba fula bango na ba vewera comprendre ba fula bango na ba vewera donc autant à combone awa yani lo mote vewera za gaillard fort donc ibongaki nde baluka ba bon lokola ba dissolvant au bo pe olinga to mi bisama na kibiso na kingamo ko comprendre. Donc autant à combone awa donc na éviter combone esani na lisolo biso to solo ngana on lobila makambo di des nuances donc awa ndi tuza vraiment ba obolanda nga balimbisanga na préféré que na okende kumpanzi wana te poso na ki mupanzi wana na oloba ba vérité mususu est blessé bato yo balingaka ye donc singa peta mususu bayina nga comprendre donc na olinga te na kende côté wana omemangana na okimango donc na okoma wana ya wana te pona bige na ba vérité mususu na roba na oloba mais il est blessé bato balingaka ye tam soupe ba oyina nga comprendre. En tout cas vraiment merci ba vérité ne biso pe notre limanga pour photo ko tabla vérité ici chez nous on appelle les chats par son nom. Moi va bien Kembo nya va bien Kenya donc muna mutala na comme on est la vérité ne ça va se béba toujours on moi c'est masiko et pas na yo na Dieu de nuances pourtant on use Dieu de nuances c'est que ba Yesu ba ali c'est que ba ange ba ali to chama pour on penser en tant que Dieu de nuances les gens comme appelle monzemo to déjà au salapé moi réalisation mon bon studio to comment déjà parce que comment c'est le nécessaire les gens comme appelle nzembo yongo dissolvage des nuances. Avant de répondre à la question, on a éclairci bateau. Nazali pourcentage aux gens dans la musique congolaise pour tout matin, pour atteindre le niveau haut, tout ça dans le cas. Mon ina lobagi ne bandelike, to perdre grand, pardon. Ce que ba au baza a au baza mikolo, au baza na bango, mais ba komi na niveau ba au baza kate par rapport à quoi? Mon inga idée de nuance de naza awa. Na défendre culture na biso libanda mboka tango ba ya ba mona nga na oyela ba muziki na ngai na ba batu na ba oya vena nga lisasa donc ba tomba culture na biso imata mais ce qu'on a Congo ba yebinga nante tango ba di de nuance belé ba comprendre te ah wa uti wa pa yesu na donc azanani comprendre mo no yebi ke batu na yebi ya mona nga ba vérité non pour na yebi ba olanda émission ba comprendre qui ou azanani auti nani auti wapi ngokutu na oloba par rapport au moni bakanda o nazana ngo na robimisa ngo jour oyo bato bayoka na après bato koyoka disque na nga ko comprendre qui est dissolvant ndé na yo oloba makambo za na kati so pona question na yo elo na oloba omoni biso ba artiste o tozali bana mboka
ebele balobaka ke musique ya na kini musique ya na kini mais eza na baartiste oyo baza libanda awa bazotravaille na bandenge moko boye so otali mpe na Congo boye nakotala neti nga normalement bachanteur baza na bango ebele mais eza na misie moko te ndenge naza kobanga bave nanga bapepe kale ntango oyemba navandi mpa na pale boye namona vi oyemba to nakotala ve Carlito namoniki ve nanga oyemba bave Kester osantimi nano leader moko oyemba na minute osko so otali leader moko tegi donc omona pourcentage moko boye kiti donc esika tozalaki toza su wana te question onga tunageza eske déjà pour comment nzembo na okoma wana nazingeka na éclaircir bato na avant na ya wana dissolvant na sali ebele na musique congolaise donc na sali ebele osali ebele au moment oyo yo moko non aux un album sur le marché te naïba dissolvant ça fait peut-être 7 ans azalaka na studio nini ezanga dissolvant pour abimisa album na ye belo moi bien soulever le moi bien moni elo na koloba na sali trop na musique congolaise donc selon makambo na commune non bato bazela non baza poser donc avait na ngara fingini siko zali bina bambote donc maraja aibi bakati donc occasion oyo nazui ya koloba ba vérité oyo moni dissolvant na komi trop nazara nzembo nini okoma dissolvant ezoyebana te okoma trop oyemba trop ezoyebana te oyemba nini moni babilo mosusu eza na koloba ba vérité mosusu awa ekobebiselanga ntan mosusu barelation nazalaka na bamasa na ngai bave bapeti na ngai ocomprendre mais na koloba kaka ndambo mpona kolakisa bato ki ye dissolvant asala nini donc asali nini mpe akosala nini donc dissolvant napesa banzembo ebele eza vraiment donc moi suis parolier naza compositeur naza arrangeur donc bamakambo ebele na makambo ya musique ezaka te na suki na chant donc lokola nakota kuna te dissolvant napesi banzembo lokola mutuka nango emo masana ngai leboga place azali balataka pete na sama peka te winda ekofi molili ekoti poni okomisinga domestique associé okokomisinga fanatique ya malere beba yebi elenyama koso te lovesa lokola solo madusu mibale pourquoi yayo 3 donc wana eza criture nanga baoyo bayebi baoyo bayebi mpe te bozwi temps ya koyeba ke mutuka wana eza ya ngai napesi banzembo ebele sikoyo neti na minute oyo eza mwa mpasi musicien na kati ya groupe ya motu asala nzembo to asala album na ye yo ezalaki na ndeni na lidea na bino Elsa Mozo tongo na tongo place aye na mpe sombo ebele ekoma na ndeni mpo bozala boyokana mpena mpo ozwa autorisation wana osala album omoni sikoyo yo na koloba omoni ve wana lisasa joka aza lidea moko boye tant mosusu na Congo bayebi valeur na ye te mais azocontribue trop na musique congolaise libanda mboka azodéfendre culture na biso ya makasi eza na baartiste na babeta su libanda te libanda mboka te mais ve na biso lesasa azodéfendre culture congolaise libanda comprend musique na biso congolaise eza musique moko boye oyo ekozanga na mboka te comprend partout lesasa soit beti donc faut ba respecter ba congolais quoi donc ça fait mon boy ayebi musique donc ayebi pe mutu na mutu donc ayebi omoni na koloba omoni orchestre viva la musique moni Papa Wemba pour baver lesasa ba promotion Papa Wemba comprendre Papa Wemba apesa ki ready chance beta disque mais ready azara na viva la musique apesa ba oyo nani vina biso nani style comprendre eza vina biso susu ya chango autozala bien na Kenya apoka comprendre abeti disque eza ndenge moko eza roi leader oyo alingi a valoriser art comprendre alingi a te a bloquer ba musicien lokola ba wana mususu ndenge ba musicien ba imbara ba voko banda donc
na travail na groupe na ebiki petit azawa donc petit peu fois défendre comprendre ça tout défendre nga dissolver des nuances les lots non le babo yo tout ça que les gens 6 ans na préparer ka disque na ça premier na ça précédé comprendre na ça premier na ça précédé ya ko yinda ko changa bitu petit sala bo na minute sala chanson ba utulanda awa yindiza donc ya gloria za ibenge parce que au beta pe na mo ba groupe mo ebele kozala na kati ya bilenge musique internationale ya sasa aujourd'hui trouver un désir donc bilenge musique internationale donc ya Dubai eza orchestre moko boye na rolo ba eza équipe nationale mais ba comprendre était pourquoi équipe nationale pour ni mamu yo mo rolo ba wana musiri pour na yebi ba congolais bazara bateti ba comprendre ba congolais ba bateti nenga bu na lo ba makambo ebele ba lo ba osuna na utiwa kaza nani mais ba ebosani ge eza na ba bloc na ngebele ba sepela na mais ba ebite eza yanga est-ce que on a déjà on a exhibition en tout cas rappelez biso mo lo mon sous pour to et ça biso sous bientôt ba ke ba to na ba kosa biso moi ça na mo be place azali na PC ba mbote mo be molondo donc na travail nzembo ve na Rio de Janeiro ay baraté que non donc on les a ba ligne dissolvant donc mo be place ça à comprendre ma solo na lo baza masana mai mais si kana yebisa bato ko ba comprendre dissolvant ça la ni wena muganda basomi kaisambo ikimina ikosango saga manunga mamula ayebi kolobaha ebibi kotambula tendresse eza caractéristique na ye lokola mvula na équateur yango nga na kangami na ndobo esanga pambu ngoyao mokristo tezosufrir kasi soki akanisi kekokota lola azalaka mpe soulage bakimobangela ngai ata nakofi miso aux écritures nanga eze belé ba obayebi mwana ya vive ça soit kufara et détaqué comme solela wana ngai toke susko chanting ma fréquence alof matisanga kolima tangwese na kelenge bebe na ngai fibisanga loveno na okabile changa na mukubi na matubu die wana nzembo fait gola te wana nzembo vena biso mutayemba ngo avec quadra donc respect place azali ve on a pe mutu a matisa nga susu moi niveau quoi donc batu suba mo respecter nga rola ba artiste susu po ve wana aleka na TV batu bayi baraté pourquoi Jos Dena alongwaka quartier latin Jos Dena alongwa quartier latin pour na nga o dissolvant na vandia Jos Dena ayiba banzembo ba obayebi tant Jos Dena longwaka pourquoi longwaka pour faire ça interview mo boy ba o ba landa émission na bayebi Jos Dena ayiba ba chanson na nga donc ezaki tant mutapeso banzembo obo pese mbongo na ye ezani ezaki moyibi comprendre donc na pese banzembo donc na travail donc disque wana vitrine Baramsu ça maramolo baraté en tout cas ozo koloba monte po yo mo yebi po no koloba monte non neti nzembo to sutala les albums tous a single non les chansons promotionnelles les albums na ngai Prince de Chacho combo album na ngai Prince de Chacho dissolver des nuances album na ngai Prince de Chacho ça album mo boy batu ba découvrir ba style ya na kati kuna dans un ba style o ya ngamo na créer Congo flavor wala vient abisora mo créer ba Chacho comprendre donc m'a penaza deuxième mutu o ya créer style na kati ya musique congolaise donc na créer style na Congo flavor ba bo sentir ba style za na kati kuna na betika lingala telo wala ba mission na ba mission lokolo moko donc ay mbaka lingala donc am pansi bongo no on peut signer di cap lo ça aussi ko zali donc ozo valoriser culture ozo défendre culture na biso donc au beta rumba mais au laxa pe ke ba mission congolais baza ba mission mo bo oyembaka lingala te à part non rythme ya rumba maroc ke pe ba style susu vous comprenez les atis le rôle moni non à part net nzembo to lundi ya dance business nzembo ni musu ozali otoko ko tan vocal na sali featuring na Didier Lacoste chanson na Prima Ngondo bat bo senti ba lino na kena kati kuna na yembi yango za featuring na Didier Lacoste
prima ngondo chanson na yembeli pito lukaya moi je sais nabona sangolo kolali kosiasa na miso pito lukaya na ngai mama botayo alukela miso na ngai ngambo namonaka mosusu te bebe na ngai alina shila bambala kesiana donc ouais ça qui dissolve carine quoi la chanson na prima ngondo na ke ba ligne moko boye ba tso ba 8 ans ndé ba yo comprendre que makamno lo ba dissolva azali pion o ezozanga na musique congolaise pour tout atteindre niveau haut to salaka comprendre donc on ba niveau to salaka na otala ba chanteur o le roi ba Carlito na otala ba chanteur le roi ba Pepe Kale vena biso def tala niveau ve defayemba ese na minito ezana leader akoyemba le roi ba dans la musique na biso to ebi que non yana leader moko akoyemba tant susu ayembi lo la ba vena biso ba en tout cas vraiment tu comme couchité vers la fin il y a émission na biso et c'est pour quand sortir album na yo album na ngai naza coaché par les Sasa Joka donc ba onde ba ni ba zwa ngai ba contacter ngai na Facebook Papi Dissolvant nde ba reçoit mama solo tout na kati naza na pressé ya obinisa disque to ni bongende na yemba trop omoni na yembi trop te yemba na yo tant na lo ba die des nuances ba to ba oh die des nuances mo su ndenge nini susu ayembi ni mais comprendre de temps yo lo ba wona déjà yemba ta trois vocaux donc omoni nini nengene expliquer ba tout moni mutu musu tant musu a travailler ni VJB papa chéri azwa ebiente na maora ba vena biso bangia mabazara nango afuli mo mutu mo boye akomota mbanga me donc ba mona ye numéro 1 ya ba chanteur na Congo aussi peut-être le bela mutu mo trop mutu mo sala ni l'état le bela mutu mo pas pour boire yemba nyongo yemba non linga tant non na explique na yembi na expliquer pour ba comprendre te lo na linga na loba yango nazo linga oyo ozokoka ko faire comprendre bango te lo oyo lingo loba na sekina lu moni na regretter fort pour na yoka te au moins na yoka te donc ne naza to za yoka ne to za yoka donc na yoka te. En tout cas, de mon côté, moi je clôture déjà pour ne dire que le Yemi peut clôturer. Et de mon côté, je salue Adèle Kapinga. Pour la saluer au mot Tébélé, en gros, ça noté Clark Mvolo, qui dit à tempo, pourquoi pas à elle, Sambroso, Tomo, na Tomo. Tu vas Bélé, on va soutenir la mission. En gros, ça noté depuis Dallas, mon VJB, ou Maluta, les pétroliers de Dallas, place on a peu sur le mot. En gros, ça noté Kobi Kadima, pourquoi pas Nori Kadima. Et Marjolin Lunga, on a maintenant où il y a 4 places pour les petits binômes de nos boss en a été El Bonheur, qui sont montés les places sur lui, parce que yo si koyo, clôturer na ndenge na yo. Yemba nengo lui, en souka pour boire en banga na yo. Merci beaucoup. Venons en rafingendo, il saura des nuances yo. Donc il est bon comprendre. Mrambo non le baroyo, va comprendre. Bébé na sangi baloba tele sika to banaki na miswa ile pinai bébé love komana na poanini asetandi na motema tele dile kocha kena obosani love sika yo mema bébé na komolela ngai asetandi ngai motema na koma kanisa bebe sika tosalaki rafengi ndue rafe na ngai ngindu nalali pase tondi na motema esengo yakolama rafe ngindu Junior Maradia Africa Show donc des nuances yoyo bako baza pour sortir ngai ba contacter Papi Dissolvant na Facebook to sur na inbox bozwa
ba oiza makamnanga ba découvrir pe ba vérité mususu popo na boy na ngaka oloba ba makamsusu po na yebige na yebi ba congolais po na yebi ba congolais na bo oloba makamsusu mais bozwa na temps ya Hollande ba katu eza na ba image na nga wana donc tant bozwa temps ba chanson kalaté et leka le roi nzembo Adams business na nzembo prima ngondo na imbeli plutôt lukaya le boss tata na passa quoi donc vous découvrez des nuances. Merci beaucoup. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un bah c'est tout Congo Promo donc batika au vivre. Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka Rafingindo mokonzi na bango quoi. Congo Promo. En tout cas, bisous de Ginzambete, Moboulou. Avec Rap Ngini. Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la PCO, Mokako soit kende liboso. Ça la fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabudu ya bosambate tembe na mutute. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV, boya sel mokilina. Esia, ingénieur Rapingi nous petit non monsieur. Ouais, Congo Promo TV, toujours en direct. Pour la Portonos Belgique, la Portonos. Ouais, balobi Rapingi Congo Promo à suivre. Toujours idéologie babi Bolandango. Aspect. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a raf. Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout côté partout. Bango ba limiter sur le côté partout. Donc on a mis Sibiso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Ouais. Au Congo Promo avec Congo Promo né. Oh, site, on a BT pena, pour ça, site, dans le niveau des États-Unis, à des fois. Le Congo Promo TV, Rafingi le number 1, Babi 001, dans la state, niveau Matoso, aux Arabes États-Unis, niveau Waboy, il faut voir les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va avoir les batailles, t'as vu ce que c'est pour le Congo et que les